Félix olobini pona basi ya Congo News. Basi ya Congo longoni ya mama Betty mosala ozo sala ozo pesa visibilité na ba mama ya Congo. Je soutiens et je regarde, je suis scotché avec eux. Biso basi donc toi d'acheter na biso ba mama fo to fulango to loba makamba kitoko po tala kaka. Mbote na bandi nyonso ya basi ya Congo News. C'est Betty Milka Kiemba. Bo s'abonner na chaîne na biso ya Sika basi ya Congo News. Et salami pona kotombola lokumu ya mwasi. Merci. Mbote na bandi nyonso ya basi ya Congo News. Kombo nanga maman Betty Milka Kiemba. Naza na sengo makasi ya koyamba bino lisusu na basi ya Congo News pona émission ya Sika. Basi ya Congo News ezali chaîne na biso ya ba mama. Et salami pona kotombola lokumu ya mwasi congolaise. Ya ba mama nyonso ya congolaise pe ba mama nyonso bayokaka lingala. Tosali émission oyo pona kosungana, pona koteyana, pe pona kopesa na toli na mayematali basi na kati ya mboka na biso Congo. Lelo toza na esengo makasi ya koyamba invité moko ya Sika oyo aza pe moto monene na kati ya mboka RDC. Ici c'est Kinshasa, toza awa na kati ya avenue Mpolo Maurice na sima ya immeuble Sabena. Toye na immeuble Basilique et Sika invité na biso azali na bureau na ye. Azali l'un des honorables députés ya République démocratique du Congo. Il s'agit bien de l'honorable Eliezer Ntambwe. Andimi koyamba biso na kati ya émission ya basi ya Congo News poto solo la na matali basi parce que boyebi que toza na mois de mars, mois de la femme, il y a seulement 2 jours to fetaki le 8 mars. Alors to ye to kutana na ye parce que balobi ke mobali to bana mibali bakoki ko solo la masolo etali basi correctement parce que moi si mobali azali oyo avivara na mwasi azana ndeko a mwasi abotama na mwasi abala mwasi abota basi ye akoki ko solo la masolo etali basi correctement et c'est pas ici biso lelo to solo la na honorable mais ya mobali poete aso na biso masolo etali ba mama aza muto pe Congo yokaka mingi toko solo la na masolo o etali réputation ya ba mama congolaise pe lolenge nini tokoki ko sala poto bongisa pe to tombola réputation ya ba femme congolaise poete mwasi ya congolaise na mukola lelo bakonzi ya mboka bakomi kotalela mwasi bakonzi balingi batombola basi bakonzi basepele te basi bakota na gouvernement basi pe basalela mboka mais mwasi nini akosalela mboka mwasi nini akotombola Congo tolingi to solo la na honorable Eliezer Ntambwe, tout point de vue naïe. En tant que député, il y a République démocratique du Congo, l'un des députés, il y a République démocratique du Congo. Après ça, son point de vue naïe, vision naïe, makanisi naïe, ou azalakanango pour nabasi, surtout ma maman congolaise. Bon, restez connectés. Avant tout, to bande émission, na zope sa mbote na ba enyo so ba travaka équipe mobimba, ya basi ya Congo News, principalement na les stratèges. Alain Salé, les cerveaux. C'est lui qui nous aide à avancer. Pena manager Nabiso, Sandra Line. Nazope sape mbote mingi na ba mama nyonso ba bengi ba femme sponsor. O ba sungara biso na mayele na misolo na ba moyen po ete to meka ko sala émission oyo. To komi leo na RDC na bokasi nanga mon côté, eza na bokasi ya ba mama sponsor ya RDC. Oyo ba mama sponsor pardon ya basi ya Congo News o basungi biso batindikinga na lombangu na kati ya Congo na RDC na kati ya Kinshasa pona kokutana na batu ebele kosala émission sur le mois de la femme principalement na zopesa mbote nanga ebele na mama Denise Betou oya colonel Tshisekedi na zopesa mbote na mama Lolotte Molisho bambote ebele na Pierrette Kuta mama Mokonzi na pesi mbote na ngai na Gisèle Masitu oyo ya ntima nene mambo nene banto nene mbote ebele na Pepito Kilala na zopesa mbote na Philo Chemin na pesi pe mbote na ngai na Mireille Beauvert mbote na Nelly Kizaza mbote na Donette Chioyo na pesi mbote na ba mama nyonso ya Suisse ba miziki nyonso ya Suisse na pesi mbote na ba femme branchée na ba femme tendance na ba femme soudée na ba mama bomoko na pesi mbote na ba femme d'affaires ya Suisse na pesi pe mbote na ba oyo nyonso ba bengi ete ba mama o batelemaka pona ko bundela Congo mbote na ba mama nyonso ya RDC bisika nyonso bozwami na kati ya République démocratique du Congo bolanda émission bo partager émission bo s'abonner na basi ya Congo News et bobo sanate ko cliquer na cloche na biso ya notification pour bozwaka toujours l'émission na biso bozala brancher pour siko tozo kota na bureau il y a honorable
député Eliezer Ntambwe pour te kutana na ye pe to solo la masolo et tali biso ba maman. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ba maman to komi na esika na biso ya rendez-vous lolenge na prometa kibino to zingolu ya ko kota na bureau ya honorable député Eliezer Ntambwe andimi na motema moko ko solola na biso masolo etali ba maman lokola boyebi toza na mois de la femme yango na préféraki année oyo na solola plutôt na ba papa masolo etali ba maman parce que balobi papa azali bien placé pour na ko solola masolo eza ya ba maman parce que aza témoin aza mwana abotami na mwasi abali mwasi aboti bien moko pe mwasi et puis azali muto aza neutre akoki koloba vraiment correctement masolo etali ba maman yango topona ki epo ye pe azali mopanzi monene ya sango ya mboka na biso pe azali honorable député ya République démocratique du Congo yango na to sepeli vraiment pe to komisi nzambe lolenge asepeli kopesa biso ngonga na ye avant na banda mbote na ba mama nyonso ya RDC na ba mama nyonso o ba yokaka lingala bisika nyonso o bozwami mbote mingi penza na mama ya yambo ya République démocratique du Congo mama na biso Denise Nyakeru Tshisekedi yende azali molongani ya mokonzi ya mboka ebongi penza mingi ba mama totikaka ye na losambo pe to soutenaka misala na epo yende avandaka pene ya mokonzi yende asimbi mokonzi na maboko Bible lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur yazali bonheur ya mokonzi nzamba pese sagesse belé pour asunga biso pour misu na biso nyoso ba mama ezotali la payer asa mukumba makasi ba mama bozala branché na basi ya Congo News pour na ba information nyonso to kobanda kotia bobo sanate ko s'abonner pe bobo sanate ko fina na cloche ya notification pour na tangu nyonso to kosaka ba émission boye bana kozwa yango na siko na koyamba mon invité na biso papa Eliezer Ntambwe député ya national ya République démocratique du Congo nde ayambi biso. Bonjour papa Eliezer. Bonjour madame. Merci mingi pour na koyamba mbasi ya Congo na kati ya bureau na yo en tout cas oyambi biso facilement na motema moko to sollicita qui peut ondimi koyamba biso to pesi vraiment merci pour na temps na yo oyo pesi biso. Bonne fête à vous madame, c'est votre mot. Merci beaucoup. Tozi ngolu ya koya ko solola na yo to to solola na yo masolo etali ba maman mingi ba maman congolaise le quoi toza na mois de la femme to ngaki to solola na yo masolo o etali réputation femme congolaise na habité le 8 mars et utai ko leka toza ka na 2 jours au passage ya ndenge nini personnellement au vivre en ndenge nini na kati ya libota pe na kati ya mboka. Merci beaucoup madame. Le 8 mars nga d'abord nazalaka mutu na linga ka ba fête penzate wana en tout cas il faut bolimbisanga na kosenga bolimbisanga biloko ya ba fête trop na linga ka ko sala le contraire ya o batu basalaka même s'il faut faire quelque chose na linga na sala action le 8 mars ya ko pesa ba maman moi liputa moi nini mais na sali yango avant na mbujimai. OK. Na sali yango avant, na sala yango les 4, les 5. Oui. Na sala yango les 5, na sala yango les 6 et awana Kinshasa na linga na sala les 8 na lobité. Pourquoi seulement mukolo wana? Na mituna kamitune belé. Yango moni même bana nanga ba souffraka. Parce que bazwa papa moko un peu compliqué. Alingaka komona makamunenge batu misusu ba mona kate et mes enfants sont habitués ce que tali mikolo ya ba festivité oh bonne année au Noël bana nanga ba bimakate to vamda kana bango parce que je me pose la question de savoir est-ce que pona même bana nanga na restaurant il faut kaka nazela pona sombela bana nanga ilamba il faut kaka nazela ba fête pona bon je me pose autant de questions. C'est la même chose dans le 8 mars et to souhaita ki ba maman mais pas nangai izalaki mokolo lokola mikolo nyos d'ailleurs nakendaki classe nakendaki université et parce que je pense que le problème n'est pas les jours, le problème c'est la femme elle-même. Est-ce que tu as un problème? Pourquoi le problème? Oui, na lobby problème parce que problème est anine. Problème na français bazali ko définir et pas scientifique comme l'écart entre oyo ezali
na oyo kokaki kozala nde loko babengi problème eza koloba nini misu emonaka soki ezomona te donc eza na problème oyo ezali na oyo kokaki kozala. Bon, c'est ça. Même temps où on mutu, moi chaque na hôpital nazo botate. Donc moi chaque salema pona ko bota. Ce qui a zo botate, donc ils ont un problème. Alors il faut que nous kanengeni ya ko réduire écart wa. Ndi yango lobby, le problème c'est la femme. Lelo problème eza moi si moko pona ni. Tous 8 jours, lelo eza moi de la femme. Est-ce que moi chaque vivre kaka na moi oyo ici? Non. Est-ce que moi si pour nazala sur les 12 mois pour nazala malamu na mobile na ye il faut toujours kaka moi moko 1 sur 12 c'est un échec patent donc ils ont exclusion. OK 1 sur 12 toza na 12 mois to partageaka na ba maman na biso lokola bino donc nos épouses nos mamans nos sœurs nos filles ainsi de suite. Alors, on ne doit pas seulement se limiter là-bas à lobby et droit de la femme. Donc, les droits de la femme ne peuvent être respectés que c'est le 12. J'ai dit non. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas d'avis qui réduisent la femme à 1 mois. À Kinshasa, madame, je revenais de l'université. Au moins, quartier, il y a un comportement moko boy, il y a un vent de limoko boy, il y a un quartier local à Barigini. Mais madame, je revenais, nazoya nanzela ya une tendance, c'est pas possible. Degré à baba, bana basi, même yamike, bazakuna. Est-ce que je peux condamner pour dire que non, moi je ne condamne pas. J'essaie de réfléchir. Pourquoi ba maman? Pourquoi ba jeune fille? Pourquoi même bana mike, balati tout moi bilamba maputa bake kobina? Les Congolais bazana pour ça sourire. Bazana pour ça muto akose ki sabango. Donc c'est comme ça que chaque fois qu'il y a une occasion ya muke, il faut ka ba sepela. Donc les Congolais ceux qui otali bilongi na bango depuis un certain temps ils aya kokanga. Ils profitent na événement même ya mike. Kenda ta na matanga. Tellement que batu bakosangana kuna kuna muto tongishika mo elamba na ye akekuna batu pe ba mona ye à sentir comme une personne qui existe. Donc tout Congolais a besoin de se sentir. C'est comme ça que au monde bien sûr, bamso bazo abuser na bango, mukolo wana on a abusé de quelques-unes parce que seulement à cause la ndenge ni mukolo wana a déranger ta copain na ye, a sombela ye moi elamba soit mobile moko a sepela na ye, mais comme conséquence comme il n'y a rien pour rien l'intérêt dans la mesure d'action, tant que vous bazo kende. Hein? Mobile wana lokola sala qui pour un autre intérêt, il faut récupérer d'une autre manière. C'est comme ça que vous avez constaté, drogué bango, d'autres femmes ont été violées. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, droit de la femme dont il est question, ils droit. Voilà. Justement, question n'a yango na mi balé parce que balobi na constaté nga personnellement comme na soki paramingi pe na masolo tali ya ba maman na constaté que problème il y a on a souligné qui problème ndengo lobi problème nazo komituna soko ko éclairer biso balusu balobi droit de la femme mais en réalité c'est les droits de la journée internationale pour les droits de la femme bamusu babi la journée de la femme est-ce que tu fais ta moi si toi tu fais ta ba droit ce qui tu fais ta ba droit ezali nini. Voilà, c'est toute la question. Ba droit ngo ya basi ou ba revendiquer kezani. Là d'abord c'est à vous les femmes de nous répondre. Biso. Ils ont droit naturel parce que la Bible dit que la femme c'est un être faible qu'il faut peut-être encadrer, revendiquer, ou bien c'est par rapport à l'égalité sur le plan de l'existence et qu'il faut ce qui est à égalité homme-femme. Donc moi si azala ndenge moko na mobile ezaya que ce qui te komi na ndako ndenge to mona kibatu mutu yewana zwi kitunga ke kosomba biloko akolia parce que ils ont droit de la femme. Est-ce que les droits de la femme tozo luka ezaya ke babanda ko lambela yes c'est ça son droit
est-ce que les droits de la femme... Parce que cette réflexion nous amène à nous poser des questions. Un jour, il faut tout le monde mindele ne bazaka maïd. Basale la biso pe système yaki au lieu zemi e kota ke pa basi e bana kokote pa mibali bango pe ba memaka. Je pense que ce n'est pas ça. Une femme, madame Ozawana, avant tout ça l'émission Tangela Kingai, ba collègue na yo o botanga na bango classe qui ont excellé dans ces pays, dans ces métiers des journalistes. Bah frapper fort que les Ghana bana mibali. Si vous le permettez, je peux les citer. Nous avons Mami Ilela. Mami Ilela, vous la trouvez à la RTNC. C'est une dame de fer que tout le monde respecte. Alors que émission Salaka, Caribou Variété, il y a un monde de musiciens, ceux qui ont crédible étaient Bagosagana Nayo. Et Bamoussou, Bazo Sala, Biloko, il y a féminité, na complexe. Au comment on a le cola yambaka ba musicien, il n'y a pas de colata, le cola ba musicien. Je n'ai jamais vu mamie mal habillée. Cette dame. Alors qu'il y a Zoé Yambaba, il y a Moko, émission Oko, Moko, tout le monde, Ayaka, Kosala, une émission. Moutoyer, à la titala lunette mounen. À la titala sapato, ceux qui est Utiwapi, au Moninga na village, beaucoup Limbisangana et Bakamakamba Bilambate. Donc, il y a Bandi Colet, ceux qui baba Kazamoto, ceux qui bani Ningana éviter. C'est quoi? À collègue na plateau. Akopesa besaita o mutu ayapi wenge maison mère mbote ya trop na vie inanga wili musheni mbote ya trop oh ti à côté de ma yewa maintenant je me mets à la place ya mamie na lobimbo là je suis perdu et mission ko kende nengwana mutu akoloba malonga azati mais elle se comporte en responsable et ce qu'elle fait vous sentez que vous êtes en face d'une dame qui est capable de faire quelque chose. Une dame capable à ce qui nous peut peser. Mais il y a d'autres femmes. Dès qu'elle a fait l'émission, il y a une danseuse. Akolata a caméra wana izozo mipende yemo kwazo kanga makolobo yemo kwazo sentir kaza mutakala wana lokola mona ki ba danseuse bazana monde na bango ba star bazana monde na bango. Allez, bazo tobola mato ya bandia wa asukisha. Ye pa toboli mato ko bandawa asukisha. Atobolia. Donc, au comité na nani aza journaliste, nani aza danseuse. Donc, okoyeba na yote. Donc c'est à peu près ça. Cette femme-là a excellé parmi les hommes. Vous allez à la RTNC, les Losokiotuni Mami, il est là, tout le monde les connaît. Mami n'a pas revendiqué d'être reconnue, n'a pas revendiqué un droit. Elle s'est battue pour s'imposer. Je prends l'exemple de Sylvie Bongo. Sylvie Bongo, a Kinshasa, tout le monde a eu Bongo. De par ma question, même temps où moi j'ai représenté les émissions. Donc, quand on s'aimait, Sylvie a une question, peut-être ils ont les Kelangai. Donc, ils ont ça la concurrence sans prétendre à que nous avons réclamé. Solange Kouale, c'est aussi c'est une amie à moi. Donc, vous sentez que, même temps où vous avez dit, Ndekozulu Azawan, moi mobile, Ngana moi mobile, Sylvie Bongo, Solange Kouale. Nakati wana donc, ozoka mitune zo bima ya ndenge moko. Sans revendiquer ya kete, bope sangai nani, botangi sanga. Donc, je pense que la parité, la femme doit s'affirmer. Même la classe, j'ai donné l'exemple. Moi, j'étudie, je suis un master en criminologie aujourd'hui. Tout ça, je suis condamné à Everett Nyosi. Everett Nyosi, c'est la cadette de notre promotion. Une jeune fille. Mais elle est intelligente, des fois qu'on les capte souvent même Juji. Donc, je pense que il y a des cultures où les femmes peuvent revendiquer, où on dit la femme, sa place, c'est la cuisine, par exemple. Mais le monde donne les opportunités à tout le monde. Lelo na Lobaka, nous avons l'honorable Christelle Wang. Quand elle a commencé à passer dans le média, elle est allée là où les femmes n'ont pas l'habitude d'aller dans les débats. Ça veut dire que ça appelle au courage de la femme et à la compétence de la femme. Et le parfait, parfait. La femme doit comprendre que il n'y a que le sexe qui nous différencie. Mais sinon, Moutou, ils en ont passé à Maële, ils en ont mis à Maële. Ils en ont passé à Bazoba, ils en ont mis à Bazoba. Donc, il faut savoir exploiter ce qu'on a en soi. Quand je parle de l'honorable Christelle, aïe, awa, basi bazaï ko le débat politique. Christelle est allée, elle a affronté. Aujourd'hui, elle est députée. Deuxième meilleur élu à Funa. Awana Kinshasa. Et Christelle Wang, elle a quel âge?
c'est une jeune dame qui s'est affirmée. Mais zana batumisusu babanda wana kondifa biloko wana ya ba kondifa te. Kondifa eza boy boy. Mais tango zokuta bango bakenaka place babinisa ka bango. Ba mama kondifa boya awa bobina. Non mais attendez, c'est pas possible. Donc tout le baquet, si bango bazo saisir l'opportunité, bien. Les femmes doivent se reconnaître. Et d'ailleurs, madame, ma petite expérience est que bana basi bazaka mayele mingi mingi koleka ba mibali. Même ndenge to vanda ka tozo kosa kabine. Basi ba c'est parce que ce sont nos mamans. Moi je kokosa yete so jo keko zo likangu moi ja koyeba. Même dans vos hôtels wana azo beta kara yo zo mona lokola zo kosa ye. Ayebi na ye. La femme yo yebi boyeba kama ka mususu te. Mobali alala kao nzamba zo beta masolo na mwasi. Azo tangisa mwasi alobita la ndenge muteme zo beta. Omoni muto tendance na ye ya lokuta. Ce qui est les femmes ont cette capacité-là. Des fois, elles n'exploitent pas. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas tolérer, mais la femme tolère. Moi, j'ai déjà vu une femme, akangi mobali naye sur sa jeune sœur dans sa maison. Souka souka au nom de la religion, tout et tout. Elle a pardonné. Mais j'ai posé la question, j'ai dit, si c'était l'inverse, mobali oyo akuti, moi si naye, en pleine action, na leki na ya mobali. Est-ce qu'akoka ki même koboma moi si wana? Et les femmes, baza nzamba kela bango na grandeur moko d'esprit, o ngana lobaka. C'est pourquoi moi dans mon combat, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de la femme. Mais il fallait que la femme puisse se reconnaître. Alek atika ko pleurnicher. Parce que c'est bien bon de revendiquer les droits. Mais, madame, tout ça n'a pas Kinshasa. Tout ce qui est parti politique, une structure de Salim. Comment on a bâti Bazamouké? Ce qui est mon bâti belé, oyoki bazo betambunda. Bâti bangwana. Et puis, côté bangwana, côté akobina kuna, côté à protocole. Non. On ne doit pas faire ça. Il faut que la femme exploite ses capacités et son intelligence. Mais bana basi o bazui opportunité pour tangate. Et ça droit, et ça parmi les droits fondamentaux pays des Nations Unies où les autres qui ba droit les droits primaires et ça pe kotanga. Si ko soku ozui grâce ya kotangate. Ce qui total mingi pourcentage pays ya bana basi to ba mama o batangite na Congo ezali pe makasi. Yango ko sala que peut-être ko tia moi si la position il y a faiblesse parce que moi c'est abotami na ba capacité belé mais ce qui peut a bakisi instruction té pour bapesier makoki ya kosala yango te. Bon, il y a pas longtemps mon Koziamboka o tozana esiko Félix Tshisekedi a tie classe au Félé. Mais Nathan Wakala depuis tout le temps totanga ba classe ceux qui parents ozana mbongo te ya kofutela mwana Minerval mwana kotanga te. Dans na Congo même biso tozana poto au mona batum susu bayebi ko ba français te bazana ba difficulté makasi parce que dès le départ bazwa ki accès ya kotanga te. Il y a parmi les droits fondamentaux, droit à l'instruction, et zalipe un droit. Est-ce que ma femme peut parmi les revendications à Bango, droit wana par exemple, il y a koye kola. Et qu'on appelle droit moko oyo, bazo revendiquer. Oui, madame. Nakopé ça plusieurs réponses à la fois. Dans ce cas, il faut que tu aies droit de la fille et non droit de la femme. Parce que c'est les bas âges où la fille a droit a besoin ya koza l'instruire. Mais il faut koyeba kotanga batanga kati bomwana te netinga lelo na lobina totaliza ki 77 ans d'âge ne ozomona ngabo. Donc nazo tanga na kimukolo. Nazo tanga na kimukolo. Et là où vous avez touché, c'est là qu'il fallait. Il y a les cultures ndebatu ya côté ya o batala kake moi chazana tinate soki mongo zamuke fatinda mwana mobali. Là, ça ne va pas. Dans le sens que je connais des filles, grâce à Bango, famille Nabango et Télim. Voilà. Mais moi, na mobali azo mela noa. Azo bae noa. Donc, diamba na diamba. Musala na yeko kosa ndeko na ya mwasi wana. Yake, même nenge bozana poto. Si tout bino, bandeko na biso na poto. Na yo ke la kabino mawa. Parce que si tout ce qui ozana na koko na yo, na mama na yo en vie, yeba ke bako banda ko kosa yo. Ezaka ke koko alala ki malamu te. Tango kotinda mbongo
yo kene na kapela o mona ndenge bazoli yango ngulu leki na yo ana grand prêtre na kini yosko na mbongo pasi na nyonso ezo salé. J'ai fait quand même un petit tour bato même ya libanda bao bazo sala ba action mingi awa komona kamonda ko batonyo. Si on fait l'évaluation okuta ke bana basi bazo sala, c'est pour montrer l'intelligence. Mais bikolo o batu ya ko prêcher mingi, ce n'est pas que Nations Unies baloba. Nations Unies bakolo bela makambo ya droit de la femme te. Parce que bango pa na bango. La plupart la femme est respectée. Yo zo uta poto. Yo kende kaka funda mobile na yo kaka ndoko zo raison. J'ai vu ndeko nanga moko za na Allemagne. Ça comme au-delà de 50 ans. A eu problème na moi sinaï. Bon, azoka kutu problème te. Amonika moi sinaï ke ko funda yi. Oh. Siko ezo lekela yi. Problème na yeza kinini. Ye avant que azwa moi si wana abotaka na moi si mususu. Azaki na mwana na ye ya moi si. Maintenant sa femme, bien que papa na ye bazalaka lisusu te d'ailleurs maman ya mwana wana si akufa na ye. Mais azo supporter kaka fi wana ta zo zoye lokola mbanda na ye. Ake pas juge à l'hôpital. Alina bomalibat. Ndeko nanga il est au-delà de 50 ans. Ako bandela lisusu oh chérie je t'aime abanda kokoma amour scolaire azo sala kaka moi fleur Facebook na ba réseaux sociaux et facilité biso bazo sala mutema munene batie mutema zobeta atazo ke zobeta te ezobeta na. Mais non atali ake atuni juge à lobby. Tuna ye na salie nini? Ba carte bancaire na ngani surtout. Ye mtu azala kana. Ni. Yo ka juge ninga zolo. Ya boyina ye. Oh. Master wana ba boakela ye ba valise libanda. Donc les droits de la femme, ce n'est pas na Occident de batu bakoloba. Oui batu bakope sa raison. Ya ngana lobaka culture na biso na culture amindele keseni. Madame nenge to aliao. Soki même ozoinda même ah soki na tunio. Madame lobi oliaki oliaki ni na liaki fufu. Nani nalikayap. OK? Tuna mundeli. Monsieur, qu'est-ce que tu as mangé? Je mangeais du poisson, monsieur. Donc, tozo benga accompagnement wana bango et pas na bango des repas. Et repas na biso bango. Donc c'est ça. On n'a pas la même culture. C'est pour vous dire que oyo lobi abana to banda na ba oyo bazwa kabana bachaka nasima. Azumwa na mwasi lokola zana tinate pour que c'est tout ce qu'on pouvait faire comme travail. Les droits des filles. Ba inspecteur bazo tambola na bandako. Est-ce que tu étudies? Est-ce que tu étudies? Comment ça se passe? Ainsi de suite. Comme ça, ça va aller. Mais le cas contraire, ce n'est pas ya ba maman lelo nenge tozaboé. Moi, quand je vois une dame devant moi, je considère comme tel. Ils ont un complexe. Mon côté, il y a kolobake. Ngai na sali kolonaï. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais on est à question d'éducation. Oui, ça ne m'est jamais arrivé parce que même nanini, nazo mona batoazo salabo. Dans d'autres pays, mobile akola mukalambi na ye. Moi, et d'ailleurs le plus grand cuisinier du monde. Bazaba amibaliti. Tolongo la biloko wana ya makusa. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas de ce droit-là. Mobile il peut so ki alambeli chéri na ye. Et ça problème te. Moi si neti babiso. Oui, dans des restaurants, oui, au tali, mais et loko quand même maman lambi, ça kana goût na ngom susu. Je pense que ça doit être connu. Ça kana goût parce que ils moi si na yo mto lambi. Tout ça na posa nango. Ce n'est pas que ozu kitunga, OK ko somba pondu, de tolobi parité. Quand je vis les gens publier ça, nalobi bato bazo comprendre. Mais est-ce que parité est un cadre par exemple il y a nombre de quoi par exemple dans le parlement. Bien dans le parlement, je pense que basipe ba mukie mi bali baleki. Ouais. Bon, et ça question il y a quota, question un nombre, peut-être équilibre, c'est ça la parité. Mais c'est ça effectivement le problème madame. Vous avez étudié. Yo évité que mukolo ane yo silisaka wa nezami bali mususu ba reprena kane. Oui. Alors, tango bino ozo na pêche exemple. Quand un mouvement commence, les femmes ne viennent pas adhérer. Bazo la place il y a bango papesi bango 100 francs babini. Et comme conséquence, basi bako kende belete même la parité pour la représentativité, vous allez aux élections. Obaniko logota moi qui n'a pas d'ambition politique parce que basengiam. C'est pas possible. Il fallait que les femmes, la parité puisse exister aussi dans les combats.
Dans les combattants, va reconnaître. Je peux le dire, aujourd'hui je défends l'honorable Adel Kaïnda. Quand nous avons commencé Biloko et Union Sacrée aux pétitions, c'est parmi les dames qui se sont battues. C'est automatique, on n'a pas besoin de réclamer pour elle. Elle-même n'a pas besoin de réclamer la parité, non. Parce qu'elle représente une valeur, elle est intelligente, elle est capable et s'est battue avec les autres. Ce n'est pas tant que Bazo Bundawan, Yokeko Batam. Et aussi ici, Talaba émission politique, les émissions sérieuses. La plupart des émissions, la facilité. Parce que facilité, ça, n'a pas l'émission à musicien. Il y a un bandi, tala lunette, soki Gucci, soki Gucci, soki nin. Il n'a pas lunette à quoi il s'ala carré. Le cola biscuit, mami kangoan. Yé dès qu'à bandi phrase moko, momi balé na français, à côté na lingala. Et puis momi balango wana, yoka français on est ezobet. Hein? Donc ezobet anemus. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Oh mbo théâtre na yemei. Fati béton, mbo théâtre na maman Denise. Non mais attendez. Mais quand il fait ça, vous ne suivez pas la suite à l'émission. Il y a question, on va sentir quand même que la personne incarne des valeurs. Quand on a besoin de la facilité, le monde n'est pas facile. Il faut apprendre à se battre. Na classe madame, ngai naza pour la culture, balobakabana basi, dès qu'à la plupart, kende ko sala coupe couture. Et c'est tout. Non, là où on peut aller, batobakena polytechnique. Basi Bazali, Batubake, j'ai une maman qui m'appelle souvent des États-Unis, ingénieur civil. Même quand elle vous fait réfléchir, quand elle vous parle, vous sentez que Moutouazali. Tous les femmes pilotes, comment j'adore. Il y a des femmes, les avocates, j'aime bien voir les femmes en toge. Hein? J'aime bien voir les femmes en toge. Vous sentez, tous les maître gentil soukoulati. Quand elle est en train de défendre la cause, non, il y a des autres qui pètent que moi dans mobile. Donc vous sentez que ça s'est fait. Je pense que s'il faut mener les combats pour les droits de la femme, ils ont le droit des filles. La représentativité dans l'Assemblée nationale. Yo au sali politique était. Oye élection était. Si on va banda kokopte bino, mais c'est pas possible. Et aussi il faut se poser la question madame. Pourquoi basi belé ba votaka basi lokola bangote? Parce que vandeli a basi pe balinga kako vanda malamu tena bande kona bango. Balobi que moi si azali libaku ya moi si balobi que moi si azande obstacle ya moi si mususu. Babi que basi entre bango solidarité zalité. Est-ce que c'est vrai? Babi basi mingi lokolo lobi tori batie mokonzi ya mobali na mokonzi ya moi si batuni batu ba voter basi ba voter bana mibali. Ba voter basi te. Oui. Eza est-ce que pourquoi expliquer nga ondeni? Eza pona nini? Yo kende na bureau ya bana basi mu kende ba yamba ka bande kona bango pe ya basi malam. Parce que ça tout ça il faut comprendre. Quand vous voyez au moni bande kona yo ya basi zo yamba bango malamu te. Ba mususu même basi ba konzi. Kende ba osopeloma ya moto. Dès ka taliboye, c'est tout ce qui azuma complexe yake o lati bien er moko ko lekaye er moko e yayo elongeza ya ngebunge ako sopela yo ya moto na mukongo sans koyeba d'abord mutu angwa ye aza mutu nini ezala ka moi maîtrise. Donc c'est tout ça le problème. Ce sont les femmes elles-mêmes. Les jours comme le 8 mars, c'est le jour où il y a que les femmes puissent commencer à réfléchir. Ce n'est pas jour il y a fête. J'ai aimé une dame qui est allée et fêter naba maman pas qu'on fêter le 8 mars bango bazo sala musala bilanga. Parce que ce n'est que ça qui donne la vie. L'indépendance, c'est ça. Et l'infonction élective, et ça, il y a mutuazo préparé. Oza la malamu na batu, kofinga ka batute, kosala soki ndenge. Ça aussi c'est tout ça aussi la culture. Il y a que yomo komital na vanda kana bande konanga ya basi ndenge. Kende même ba parti ngo ya bana basi misusu. Baninga na bango ya basi wana musala na bango kobinisa ka bango mabini. On ne met pas les femmes. Il y a tout donc. Oso sentir penza que biloko ezo bima. Il y a une dame ici qui passe, il y a la Mouka qui passe dans les médias. Mais quand vous sentez quand même l'existence d'Inda. Nous avons les honorables locaux là-bas, F. Bazaïb. F. Bazaïb, quand elle vous parle, vous pensez que, vous sentez que ils en abattent. Mais au lieu d'aller là-bas,
la féminité, la péticité. Et pas mobile na yo zala moisi. Parce qu'on a besoin de ça. Hein? Yoko kende, wabi bato ba benga en français ba virago. Donc elle n'est femme que de sexe. Sinon le reste azamo mobile. Non maman. Moi parce que tant que vous savez la biloko moko moko ni pona ni biso to chaka ba biloko. Parce que bino vous savez maman il faut au moins le la fleur au fatia pesa ki maman. Donc bozaka loko la ba fleur. Ozomona. Biso bolingo ya bana mibali ezaka na misu. C'est pourquoi mona kabino osala ka ba beauté mingi mingi. Parce qu'il faut tout mona. Ba kela bino ndengwa, ce n'est pas que la parité. Yo zongi vani bo ya cause sac. Attendez. Moi tendresse. Donc je pense que les problèmes ça à ce niveau-là. Quand les femmes se battent, battez-vous aussi. Zoka ba exemple ya basio ba excellent. Tika kaka bachaka yo protocole, bacheyo danseuse pona ko animer yewan et puis même temps ozo kinde sika batu bazali. Lata comme une femme responsable ba ko respecter yo. Même honorable Nyoso Zoloba, ils très bien, merci beaucoup pour la proposition, non, na ba piste no ya résolution. Mais nanga na yeba yo na qualité no ya honorable, est-ce que na kati ya bino kuna na parlement, commission moko ezaka ya ba maman o ekoko sunga pour na coaching, pour na kosa ba action o ekoko permettre que pour bateau ba yebité parce que biloko zoloba pour na kozwa courage, peut-être bazan besoin il y a motivation, bateau baté ya bango, éducation de masse qu'on meka ko motiver ba maman ko lobela bango makambo parce que tokene na église baté ya rabiso bible mais maté ezaka na bible té makambo nyoso lobi awa comment to ko sala biso nga par exemple dans une association à basi ba maman mingi opé bazana ba association même ba papa mingi o batsungaka na société civile topé na niveau à école topé na niveau à parlement na kati ya mboka comment to ko sala pona ko sunga motiver basi bazwa courage à côté les mapé ko bunda parce que les cambouisans de kuna na ko bunda mais ko bunda era facilité. OK. Déplace one. Au moins association na yo ya ba femme. Ce que senga ganga conseil. Il y a une association dirigée par moi na mobile. OK. Je l'ai dit quand le chef de l'État a nommé madame maître comme ministre délégué aux personnes avec handicap. Je dis, moi, si le chef de l'État m'avait posé la question, il fallait une personne valide. Parce que ça présente une forme de discrimination. Bien que la dame n'a pas compris, elle pensait que j'enviais son poste. Pas du tout. Parce que si nous voulons l'intégration, aujourd'hui, personne avec handicap. Au ministre délégué à la personne avec handicap. C'est la même chose dans la structure. Moi, si ça ne dépendait que de moi, madame, le ministère, comme il y a genre, famille et enfants, depuis mais qu'est-ce que ces femmes-là font? Ça devrait être dirigé par un homme. Au moins, une association, toutes les associations des femmes, aux associations à Bassi, il fallait que moi, je me à Kamba. Pourquoi moi, je me à Kamba? Parce que vous vous réunissez pour défendre votre intérêt vis-à-vis des hommes. Mais vous ne connaissez pas assez les hommes. L'homme se connaît d'abord lui-même, va entendre ce qui ressort dans vous, ça va créer ça. On va comprendre qu'est-ce que les femmes revendiquent, leur réaction, comment elles font, qu'est-ce qui est à la base. Parce qu'à l'occasion, madame, quand vous vous réunissez, bon, vous ne savez pas aussi pourquoi nous nous comportons de telle ou telle autre manière. Il fallait que nous soyons là pour que vous puissiez comprendre. Parce que quand un homme dirige, madame, quand un homme vous donne des conseils, il y a un kozalana mobile. Natang, moi, ça conseil. C'est deux manières différentes. Moi, si jamais à côté ça, moi, si mon sous conseil à vendre na mobile, malamu lokola mobile mususu. Parce que mobile, aye même nenge biso tozo ka stratégie à kokosa nini kimi sakabat. J'ai eu à dire à un couple qui me parlait, tant on a eu qui bango mibali. Na lobi na moi si au moins ni mobile na yo. Il ne te dira ça jamais la vérité par rapport. Yo tonaka mobile, o sepeli, azolo bakaka na sepeli. Même ceux qui a sepelité, quelque part là,
azo sentir que ce qui a l'objet qui a sepelité zalokola kitisio andimika kandengwan, mais dans son cœur et autres, il va chercher à se défouler ailleurs. Mais tout ça, c'est ce que les femmes devraient comprendre et non se contenter. Il faut tolongola. On doit déconstruire cette façon de voir les choses, cette vision à comment on a que mibali bazaba démon, mibali bazaba boy, tout comme bisope mibali, tout banda comme on a maman na biso moi si ngana ko solo na yini. Non, c'est faux. Moi, je le dis toujours dans ma vie, quand je me retrouve devant une femme, je respecte la femme, je sais que cette femme-là peut être intelligente plus que moi. Il y en a autant, ceux qui ont engagé dans les discussions, vous sentez qu'il y a une tête. Et moi, je vais reculer de par les arguments qu'on donne. Donc, nous avons raison invité pour la maman parce que aux a la vision contraire et puis aux OP ça va réponse aux OP ça que ils ont vraiment des témoignages concret parce que au yebi basi pour au travail enfin na ndenge belé en tant que mobali au cause de la mwana ya maman moko mobali ya maman moko to papa ya mwana mwasi. Donc papa ya bana basi OK parce que nazana bango bana basi belé sur bana nazana bango na komi na bana combien nazo bossa ba komi sur bana ceux qui 28 et au nazana bango bana basi ba koza la ba 25 ba 24 donc c'est ça. OK. Donc je pense qu'il y a des botano basimbi ya ba ministre ba kobima ba poso ozana papa. Yo yebi d'abord né nazala kana ba basi c'est que okobimisi la ba ministre. Oyebi ndenge na ta chaque importance d'abord l'éducation à bana nangata. C'est tout bana nanga ya basi parce que j'ai dit toujours et moi je le comprends. Yo que même na ba famille. Tout na des filles. Okomona bana basi ezaka muke ba souvra ke pa ba maman na ba. Comment na olinga maman na yote te maman gange la kabiso ngana linga ko solo na papa à un certain âge vous allez constater ça que c'est ça surtout à la puberté ce qui est opposé maman a gange la kabiso o comment na surtout à la puberté ce qui est bana basi nde place babé bakayango le maman tant ozolo bake moi si aza ennemi à moi si mususu d'abord maman kozala ennemi à moi nanaye sans comprendre, sans se rappeler qu'il n'y a pas les gars d'étape 1. Parce que ça étape à folie. Étape 1, ce qui est la brutalité, au comment on a maman soigne sa cabisse. Moi, il faut encore que je parle à papa. Maman, bana ba koma ka bambanda ya ba maman na bango. Mais un papa qui comprend là, chérie, viens, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, ainsi de suite. L'essence d'écoute. Et à ce moment-là, ba maman va yoke la kaba ba nate. Pour comprendre que bango pe balega na nzela wana donc akokoma wana mwana zo kate mwana zo pe yo zo pesa ya mutu makasi ezande ngwana ba mama place ba vandi ba yebi makambo ngana zolo donc c'est son peu ça alors que dès les bas âges il faut bien encadrer et moi si ça ne dépendait que de moi toutes les associations des femmes il fallait mettre l'homme à la tête abanda ko diriger c'est l'homme avec ça on va résoudre tant soit peu les problèmes parce que vous n'allez pas problème et allez opposer basi na mibali basi basangani pona ko revendiquer droit na bango ba écarter ça c'est la politique d'écartement vous écartez d'exclusion vous excluez batumisusu donc comme si bango bando qui ça reste comme ça. OK. Merci beaucoup honorable mais à côté à Mboka par exemple honorable pour la question na yo osoyo na biso mingi ba stratégie etali mingi côté na biso ba maman pe na kati ya mabota ndeni toko ko se comporter na ba maman biso moko pe ba papa ndeni ba kokozala na biso mais question na ya suka poto chuter na émission na biso ezalaki na ngana yeba na niveau sikoyo ya mboka ya bakonzi ya mboka ya gouvernement ndenge nini gouvernement ekoki ko aider pe ba maman po batomba mape ba kede liboso. Oui, peut-être ce qui est vrai, c'est que c'est l'État qui organise et non le contraire. Il faut commencer par le bas âge. Il y a des nabiso, bakola na culture. Déjà moi na suki akoli azotanga malamu ayibi orientation wana na mwana pozo. Mutunyo c'était mtu akosala politique. Oyo akosala politique à un moment donné to kobana biloko était la représentativité, il faut passer autant automatiquement selon le nombre ya batu ne bazo se battre ainsi de suite. Comment on a ça se décide. Au lieu à mon avant, il est en train de tourner le pouce, il attend les cadeaux. Là, ça ne va pas. Donc, le gouvernement a déjà mis en place Makamounisus
Mais ils font des awa madame. Tous le gouvernement ils ont eu comme. Tous qui n'a pas si combien. On doit commencer par évaluer. Tous les basi ou bakendaki kuna. Comment ils se sont comportés? Tant que basi il faut passer à la cabane. Il y a côté les mélabandés qu'on a bango parce ceux qui vont sur la fonction. Bango passer à la bateau liboso parce que bango ne va pas obéir la bango. Ceux qui m'ont assis a vu ma responsabilité. À gérer mon madame. N'appelle sur exemple. Tous qui n'a jamais mabun. Je pense que moi c'est ami balé au camp Assemblée nationale. Je l'avais dit dans le bien quotidien dans l'histoire. Néo Kouya. A comment dire marionnette. Batini Kebo, akei. Batini Kebo, akei. Shuka ami ba minase akoi. Biso ba ami ba to récupérer. Awa moi c'est on ba susuke azong hein. Yemoko. Et il fallait qu'elle fasse quelque chose alors que c'est une dame intelligente. Mais avant d'être en train d'être manipulée par les hommes. Et comme conséquence, ce sont les hommes qui ont récupéré. Je pense que l'inondé Bozala, la sentinelle, il y a bandé qu'on a vu sur ma maman, on a vu sur les occupés par fonction pour que babungate parce que les autres bébés, il y a au moins si à Tongaka Mbokate. Mais c'est faux. Ils ont le coup de makas. Basi Batonga. Ceux qui va maman a vu sur la carte, mais les tobomans a mis colonios. Quand une maman vient, c'est le calme. C'est le calme. Moi, c'est à Tonga Mboka. Et d'ailleurs, c'est grâce aux mamans que Mboka est Tonga. Je pense que c'est ça. Parce que Balobaka, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame qui est là. Aux hommes. Alors, Ezala bâtisse qui est au design. Ezala maman Marthe, on ne va pas sima. Donc, on doit laisser à la femme sa place beaucoup moins. Les valeurs, les potentialités, les qualités qu'incarne cette être. Même n'importe où. Oui, n'est pas comme thème à passer. Au moins, il va m'en aller sur Mingi, Bazoba, il dit, bah, oui, pas bien barre là-bas. Finga Motobo, Yawana, les qui na réseaux sociaux, va nous confier. Azot tout. Et soit, Moutouana zo utiliser, Akobana va utiliser, d'abord, à Banikota, Tebango, pour Kabimana Bango, comme ça, ceux qui habitent Minaye, à conseiller. À conseiller à Baniko, Finga Motobo, Yawana, c'est pas possible. Ba maman bonakanisi ke boyoki honorable alobi likambo nyonso eza na maboko na biso kotombo ba maman eza na maboko ba maman mais eza kaka to senga ba cadeau te na le 8 mars ezali nde to kote tumba to sala to s'engager na ba parti politique to telema to lité to militer to sala ba action nde yango to kokende liboso to se contenter kaka na ba cadeau te to ya ko sepela te mais to kota po mboka po etongama ba maman pe photo to simba ba brique ba maman pe photo zala na to simba mabele po to tonga mboka na biso ezaka kaka te to zala po na ko revendiquer na kozok c'est na maloba po lo ba mona ya suka po na 2022 ole ke to fêter ezala plutôt ba tota la action ni to ko sala to kabona ba parti politique ndenge ni to kota to s'engager ndenge ni po to bongisa mboka ba maman to telema po ba lobi ke à côté d'un homme d'un grand homme il y a une grande dame yango wana na sosongi c'est l'honorable maloba apesa biso maloba ne ya suka po to clôturer émission. Merci madame. Tout ce qui n'a pas le ba maman na biso et le ngana e selon ba oba nimera kabila. C'est la femme qui a toujours manipulé l'homme et non le contraire. Parce que la femme est intelligente. Nzamba lobi na mobile tala. O ezaboyi atie ordre. O ezaboyi. Moi si a manipulé l'homme. L'homme a fait ce que Dieu n'a pas voulu. Donc la femme a cette capacité là. Même Samson, le tout puissant, l'homme fort, la dame l'a eu. Et je ne vois nulle part là où l'homme manipule la femme, parce que la femme est censée être plus intelligente, plus sage que l'homme. C'est là. Aujourd'hui, être manipulé par les hommes, exploiter les qualités, les compétences, les potentialités que vous incarnez. C'est le dernier mot. En tout cas, maloba ya honorable les amakasi to exploiter ba potentialité, on a pesa biso. Ba maman tozana ba potentialité to telemisa bana basi to kende liboso mboka ezana posa na biso Congo ezana posa ya basi ba telema to telema ba maman. Merci beaucoup. Vous s'abonner na chaîne na biso basi ya Congo, vous partager l'émission, vous liker, vous tirer sur ba remarque na biso na bino
tozali wana mpona kotombola lokumu ya mama congolaise. Merci mingi, à bientôt. Merci mingi pour la attention na bino. To sepeli mingi, je pense que émission et sepeli sibino bomoni ndenge honorable député à solo lina biso masolo oyo ezaki point de vue na ye pour na makambo oyo etali ba maman, surtout mingi mingi kotombo la réputation pe le kumu ya mwasi ko motiver ba maman yango wana to yaki ko solo la na ye bolandi émission bo sepeli une émission bo s'abonner na Basi ya Congo News bo à la brancher tout le temps na la chaîne oyo parce que eza masolo etali biso ba maman pour na mingi mingi ba conseil ezali chaîne ya polémique te eza chaîne mo pédagogique pour na koteya pe na kosunga ba maman pour ba tombwa ma pe ba kende liboso. Merci beaucoup, à la prochaine. Mbote na bandi nyonso ya Basi ya Congo News. C'est Betty Milka Kiemba. Bo s'abonner na chaîne na biso ya sika Basi ya Congo News et salami pour na kotombola lokumu ya mwasi. Merci.